la chaîne qui vous édifie. Miracle belé bana écouté Gustavo, mais il était loin de Dieu, un prophète Onzambatinda et preuve bana écouté à Jésus-Christ. Bana écouté sabatu kaka Yesu, bien aimé le Seigneur. Et na kati ya 1921 wana yaki ko livrer moko na maboko na bango bakangi Simon Kimbangu. Et ba ko kanga Simon Kimbangu. Ton bakangi Simon Kimbangu na 1921 wana et ba soki msuye ça biso bakena na prison. Ton bakena na prison wana a passé plus de trentaine des années na kati ya prison. Mais question moko na lingi na poser na biso. Oui. À sali ministère na yé pas même une année. Ça dit quelques mois. 6 avril wana ti na fin de l'année il y a 1921. Débat qui ko arrêter. Alors photo mo tout monde a tata wana o bachaka balobara na biso soit disant Simon Kimbangu. Je dis soit disant Simon Kimbangu parce que je ne connais même pas. Et o biso to mona ki yango tozolo ba to mona ki Simon Kimbangu o ya jeune abani ministère na l'âge où Jésus bandaki nango ya 30 ans. Alaki okangama. Alors balobia passaki trentaine d'années na prison. Mais lorsque babane ko lukaba bomaye wana selon source ya recherche ba komana ba Google ainsi de suite. Balobi que babana ko lukaba bomaye et ton lukaba bomaye ba ko tcha même na kati ya tono ba mona elikolo ya maya bimi azotambola. Et que Baroluka Babomaye Bamonie Yekuna Bimi Azotambola. Alors moi je me demande Wapi Bazwaki photo wana ya papa wana tout le monde a soki ya 54 soki ya 64 wana. Il y a 64 ans, soki 60 combien des années wana. Bazwaki photo wana Wapi parce que il était na kati ya prison. Alors naza vraiment été. Alors tango mutazo buka lokuta wana ezozala mingi pour l'intérêt na ye. Et nous allons pour l'intérêt à Nzambete. Tout ça là, beaucoup attention. On a vu que Bandegubeli Bazobeta Mabaku Katine Loko, mais c'est vrai. C'est les mensonges et les anakats. Et ma comme lobby, le menteur n'hériteront point le royaume des cieux. Dans nos amours aussi, et bague beaucoup d'alécolo au monde entier. Alors, tant que muta aboa kakamunda azalaka prêt et belé na biso tozolanda ezana batu baboka ngunda bayebi directement maramni na ligne kolobela aboa kingunda aza obligé à kosa aza obligé na kati mboka wana posa na ezali bandima ye mais po bandima il faut buka lokuta et mingi bandima kayango mingi pe bandima kayango te baboyelie na mboka wana et bon mon homme d'Azaki na France a changé pe accueillir comme na Belgique Suisse ainsi de suite et tout ça na pototé metoebi directement ce qui se passe là-bas. Alors tant que mutazo buka lokuta wana azobuka lokuta et à l'époque ça peut arriver à qui païen tout païen baki nzambe makosi. Alors ba pesier place ya kofanda ba pesier bilé ya kolia ba pesier ndaku ba pesier place ya kolala bien aimé a vu possession na kati ya mabele wana mboka physiquement pas spirituellement parce que le côté za na kati nini osala ke ndeko wana ayeko bongola motema tant abongoli motema sali repentance mais il y a certains pardons aux processus et puis bon enseignement monsieur souhaitait marana l'église était maramala monter ya mon peuple de Dieu bazo fumwa mama ele pe boani ate muta se repentir. Mais la condamnation est hollandaise. Je vais expliquer ça très bien. Nakani parenthèse. Alors, nakati allé des tourments, qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, c'était ba arme et banaki ko consumé. Et mutumso azolo balobi, Seigneur nini etinda kingai nini etinda kingai na kende poto permettre nga pourquoi na kende poto na kende kosala marambabo. Masala qui repentance. Alors, quand je voyais voilà, shalom peuple de Dieu et merci beaucoup na peuple de Dieu nyonso bozali boso et tandoike bozali na biso en tout cas kolo apambola yo surtout yo mtozili baku ya kotika nyonso mais oza kolanda nini nzamba lobaka à travers ma serviteur na ye kolo apambola surtout pour la disponibilité kolo amesana na kopambola pour la fidélité à travers cette chaîne et HP Media. Oui, c'est toujours votre humble, votre frère, votre ami, votre ndeko, Brice, garçon sympa. Je suis là toujours pour vous et merci beaucoup. Bah, merci l'équipe Mingi, merci Mingi pour nos conseils, merci Mingi
pour moi ba critique américaine qui est ça la force na biso pour pour avancer et se souvient et merci aussi pour la question et tout ça disponible tout ça vraiment 24 heures sur 24 heures pour répondre na union et c'est le la question pour répondre en haut et tout ça toujours wana pour na biso na makasi nzamba zopé sa biso oui toujours continuer 14e partie à témoignage na biso lelo comme c'était prévu et tout le qui makambo belé tout le qui bato oyo ba changer ba nationalité tout le belaki mais avant tout bana d'abord na seng na yo c'est disposé to mekampe ko donc Seigneur soit pas Tanzambé comme d'habitude la Bible dit beaucoup que ça les lots mon côté sans toutefois beau consulter le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta bonté et ta fidélité, nous garderons toujours. Merci pour ta grâce. Merci pour notre faveur au salibiso au tokokaki kozwate kasio pesibiso et tobeleli moment na yo tobeli présence dans un moment où ba kozana biso pour que au sosolisa biso nini esprit dingi ko bela biso papa Saint-Esprit écoute katina montonyo so ko témoignage oyo et sosolisa ye pesa ebwanya pe mayele ya koyeba kotika to ya koyeba koluka sur le nom makasi ezana biso lokola alpha pestusta na biso lokola omega présence na yo et ngela katina biso de tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ et j'ai dit aussi un grand merci l'équipe Mobimaya et HP Media, merci toujours parce que tous avons mon corps, tous avons vraiment pour se soutenir, merci pour notre temps et disponibilité au Bozo Pesanga ya koyeba ko loba natina ya et Seigneur Jésus-Christ pour que tolobaka la vraie prophétie c'est la parole de Dieu, la vraie prophétie c'est lui loba nzambe o tozali koyoka kasi loba il faut accompagner la révélation pour et ça là ensemble logos vraiment. Merci beaucoup Nalobaki pour nos questions, merci pour nos commentaires et kitoko, merci pour la motivation surtout et puis merci pour nos prières, merci pour notre soutien spirituellement et physiquement au Bozali pour soutenir votre frère Brice Carson sympa et tous engager toujours pour s'embêter la paix pour nous bien ensemble car c'est l'amour au Christ article abisso, aimez-vous les uns et les autres bolingana bino na bino pour baya mokili bay baké Bozali baye koli nangai vraiment un grand merci. Alors témoignage Jésus continuer malgré tout komi ko kende vers pembeni ya kosilisa na soukate parce que yesu azara na soukate azara na finte. Alors on a remercié ba maman nyonso o tous ensemble puis papa nyonso to mesana ko solo là et pour la pambola biso et na lobaka toujours mutu nyonso za na kata répertoire na ngai toza on a juste même avant tout la kolo sungande konanga oyo to solo la kanaye. Alors merci toujours pour la fidélité na bino, s'abonner sur cette chaîne pour na kozwa ba continuer ba témoignage na biso et cliquer cloche pour na ba notification sur que témoignage ekoti o yebaka mo rapidement et s'abonner sur cette chaîne pour na pe continuer ba témoignage to pe ba révélation o nzamba ta isara ba salina ye kolo apambola yo là toujours disponible. Quelque chose va se passer aujourd'hui car la Bible dit il est le rémunérateur de celui qui les cherche et ma communauté biso mon côté aya et painaye azonga lolenge ayaki vraiment kolo à pamolayo. Oui, comme d'habitude dans le baki to parla qui sur bateau va changer ba nationalité. Bon, il m'a dit que ça moi boulou ya kemuke d'autres personnes ba bien qui bazala qui contre mais plusieurs personnes bazala qui pour. Alors alors lorsque Nzamba Lobi il a dit dans sa parole que ba brebis ba koye ba mungongo ya berger na bango lorsque Nzamba Lobi ozengwa en considération le tchango na misala délivrance na yo yango wana to éviter ba débat na makambo Nzambe et o to monite to kolobate to zoloba o to moni kolo a meskana ko pambola yo to lobaki la révélation est à moi mingi pe kola total ça tozo biso sezo le kananenge ya ba témoignage et na fin juste il y a 8e mois awa to lobela début à mois il y a 9e mois parce que mois de septembre mobimba chiffre 9 il faut total ça vous a dit chiffre où ils a utilisé dans le monde satanique makasi chiffre 9 ba utilisera mon makasi ko le ba chiffre nyonso et puis chiffre 9 dans le monde positif dans le monde na biso ya ba chrétien to spiritualité à Tanzambé chiffre 9 ezali multiplication il y a 3 ça dit chiffre d'accomplissement lisusu. Alors to kolobe la révélation na ko taisa biso pour que mutu nyonso amilingela na mois de septembre et ce qui diable alinga cha mitambu na e akokate parce que balobi peuple sans révélation et peuple mort kola pambola yo et to lobela ki makambo belé awa lelo to lobaki to lobela
les prophètes Simon Kimbangu oyo toyeba ils en a battu moins confusion et puis to relax la différence photo naie oyo to mesana ko utiliser biso batamokili. Là je parle en général biso batamokili mais biso tozolo ba toujours to monaki te toko lobate vraiment kolo amesana na popambola yo et Yamboto banda to banda liboso na quelques liens de tourment et puis to mélanger en une partie où il y a parvis de l'Éternel. Alors pour la question où bazar se poser la question non les frères ça koufa non. Moi je dis toujours je te pas mort. Il n'a koufa quitté et nazala kipé na lola te me jeté dans les parvis du Seigneur, ça dit place nzamba atali sakabatu le merveille de la loi makambo ya sala yo bomba o mokile bora romonate. Je dis un grand merci Nabino Sobozolanda. Alors tu continuer toi qui commence lié des tourments tous ces là qui juste pour na ba frère et ba sœur parce que tous a toujours na kati ya lié des tourments ba komaki na kati ya ville ya règlement des comptes tu on a ba qui toujours parler ba lié des tourments pour na ba chrétien. Alors d'autres cités chambres oyo bato bane ko souffrir zaki sous ba chrétien mais ba chrétien on zaki bato babongola mitema bato basala ki repentance sincère bato babane ko croire kati na bango ke nzamba zana biso mais eloko nini bimaki bato na kati ali de tourment bien aimé ezalaki bato babwaka ngunda tonga to lobelango avant la masturbation mais nzamba za biso cœur to lobela avortement pe masturbation bongo to meka ko continuer nango. Alors lieu de tourment ya bato babwaka ngunda bien aimé. Lorsque mutu akendaka kobwaka ngunda alongwe par exemple na Congo accueilli par exemple na Belgique et po afanda na kati ya mboka to po bayamba ye esengeli na ye abuka lokuta c'est-à-dire akufa et ebele kati na biso babuka balokuta baboma même ba parents na bango c'est-à-dire papa na ngakufa maman na ngakufa et bazoluka baboma ngai mboka na ngezo souffrir ainsi de suite. Alors tango mutazo buka lokuta wana ezozala mingi pour l'intérêt na ye ezozala pour l'intérêt ya nzambete tout ça là beaucoup attention na yebi ke bandeko belé bazobeta mabaku kati na loko mais c'est vrai c'est les mensonges ezana kati et makomé lobi le menteur n'hériteront point le royaume des cieux tango za mokosi yeba ke bokonza likolo monate. Alors tango muta abwaka ngunda azalaka prêt et belé na biso tozolanda ezana bato babwaka ngunda bayebi directement makamni na ligne kolobela abwaki ngunda aza obligé à kosa aza obligé na kati ya mboka wana posa na ezali bandima ye mais po bandima il faut buka lokuta et mingi bandimaka yango mingi pe bandimaka yango te baboyelie na mboka wana et bon mon homme d'Azaki na France a changé pe accueilli comme na Belgique Suisse ainsi de suite et tout ça na pototé meto ebi directement ce qui se passe là-bas. Alors tango mutazo buka lokuta wana azobuka lokuta et à l'époque ça peut arriver à qui païen tout païen ba kinzambe makosi. Alors ba pesier place ya kofanda ba pesier bilé ya kolia ba pesier ndaku ba pesier place ya kolala bien aimé a vu possession na kati ya mabele wana mboka physiquement pas spirituellement parce que le côté za na kati nini osala ke ndeko wana ayeko bongola motema tant abongoli motema sali repentance mais il y a certains pardons aux processus et puis bon enseignement monsieur souhaitait marana l'église était maramala monter à mon peuple de Dieu bazo fumwa mama ele pe boani ate muta se repentir mais la condamnation est hollandaise. Je vais expliquer ça très bien. Nakani parenthèse. Alors, on a quatre allées de tourments. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, c'était ba âme et banaki ko consumé. Et mutumso azolo balobi. Seigneur nini etinda kingai nini etinda kingai na kende poto permettre nga pourquoi na kende poto na kende kosala marambabo. Masala qui repentance. Alors quand je voyais comment Batubazo Zika, comment Ane qui tourmentait, Nanenga Moukete, et monte Banaki Kozik, c'est bon, Bassi Batsike squelette, mais Bazo Koufate, Bavoie et Zobima, Nabasina Mibali, qui vont m'appeler, toi Mibali Lokola, va se retrouver dans Katia ton nom. Et Menazo Kabaza chrétien. Alors je me suis posé des questions, je dis, à l'ange, le messager, Naïbisi, mais comment, on a tout fait une vidéo, mais comment Batoyo Olobi ba se repentir bazaki déjà bateau yo
bazo croire na Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur, mais ndenge nini bango pe bakoki ko se retrouver na kati eloko yo. Et l'ange le messager me dira lobi na ngai non. Il y a solo bolobaka, il y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Condamnation moko ezalité. Wana ezali bon enseignement ndenge mutu achaka na kati ya mutema na ye. Mais na monde il y a spiritualité, il y a Tata Nzambe notre Seigneur Jésus-Christ, il y a l'ordre et les structures au mutu sengeli à obéir na yango, sengeli à obéir na makomi. Mais bon enseignement au bozo na l'église des otali sabana Nzambe malamote bien aimé. Alors na bandaki ko se poser makasi na komona ba amwana ndenge bandaki ko zika bazalaki vraiment tomaté et bazondre batu batandi bango likolo ba tono bazo tumbama ba mafute zombima bien aimé bazo continuer toujours ko ganga bazo kufate. Et l'ange me dit à lobi tangu mutu akendaka ko bwaka munda ataza chrétien ataza païen tangu azo prononcer mensonge na kata ya monoko na ye. Et Seigneur azonga asenga pardon na pardon ne comme délivrance mais na kati ya délivrance tout le monde a réparation na restitution est important et par là maël ko fumwa mangai bien aimé dans le Seigneur tout meka ko zonga na kati na biso yozola na ngai ozuli baku ya kotala biso lelo et kolo pambola yo bwaka ngunda na poto ça fait des années passées. Bien aimé tout le baki awa na fongoli un peu parenthèse pour continuer tango batu bakena ko bwaka ngunda ba prononcer mensonge mais au bon mois ni déjà comme chrétien Bible lobby il y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. C'est bien et je suis devenu une nouvelle créature marambo kalano je fais nini et les kinango oh nazovreza makambo asika mais le problème est ali tant on doit qu'il délivrance. La délivrance c'est un processus et c'est le ko balande la rango malembe. Est-ce que na kati délivrance na yo répétance na sala kiamo est-ce que sala kiamo sincère est-ce que na kati répétance na yo sala que vie délivrance bien aimé est-ce que réparation sala qui na restitution bien aimé dans le Seigneur tout me un peu ko fumwa mama yele et référence biblique des alliés, aujourd'hui, Nombre, chapitre 5, verset 6. Après, tu reçois Exode 22, Lévitique 25. Nombre, chapitre 5, verset 6. Exode, chapitre 22, tout le temps, il y a la première verset, Lévitique 25. Nous d'abord Nombre, chapitre 5, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, lorsque un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable qu'il confessera son péché et il restituera. Nombre de têtes abisso restitution. Bien aimé, aujourd'hui Exode. Aussi Exode chapitre 22. Exode chapitre 22, je lis au nom de Jésus-Christ. Si un homme dérobait une buffle ou un agneau et qu'il a l'égorger ou le vendre à 4 agneaux, et il a... Bon, je recommence parce que dans un problème à Missou. Si un homme dérobe un buffle ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vendre, il restituera 5 buffles pour les buffles et 4 agneaux pour l'agneau. Alors, ce qui est assez wana oromona bazolo belanyo so makambo ya restitution. Alors, et le konini oyo okoki ko sala siko bien aimé dans le Seigneur. Na kati ya tourment ona izaki na bato yo tolobi bazalaki ba chrétien. Babandaki ko souffrir makasi. Et tant bazo souffrir makasi wana tourment legaki tellement. Mais bazo rappeler Nzambe. Vraiment na tikaki nyonso na mokili pour que na salela yo. Ngana kenda ba jeune. Ngai na bandaki ko salela yo na jena na kenda ba retraite
nazwa vie na ngai na marchaki na kati ya sanctification, nazwa vie na ngai na bana kobela kaka yo pesa inga kutu grâce ya kobikisa maladie. Oui, la grâce est trompeuse. Tout ça l'attention nango. Oui, kolo talanga na salaki bobo na bandaki ko soutenir évangélisation na yo, na bandaki ko pesa badim, na bandaki ko pesa action de grâce, na bandaki ko visiter les orphelins kolo. Mais pour nini ko se retrouver na kati ya place oyo, bien-aimé dans le Seigneur. Et ba chrétien bazo prononcer ba parole. La ba parole bazo prononcer, bazo rappeler nzambe makampo ba bandaki ko sala na kati ya se ya mokili. Papa nga na boya ki nyonso, na boya ki vie ya basi, na boya ki impudicité, na boya ki ainsi de suite. Mais répatance na bango, bien-aimé dans les... Voilà, donc peu importe makambo yo mutu abanaye ko rappeler nzambe, bien-aimé, nga na sala ki boye pona yo, nga na soutenir ki musala na yo, ngai na banaye ko pesa action de grâce, ngai na banaye ko visiter ba orphelin pe ba veuve. Papa nga mbongo na nga na chaki on na kati ya musala na yo, na sala ki ya bolamu kati ya na évangélisation na yo, na sala ki mais pourquoi na ko se retrouver na kati ya place oyo papa pona ni osalinga. Bien-aimé, ba âme et banaki ko supplier, il bané ko belé la Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'ange me dira toujours, le jugement est tombé. Pourquoi le jugement est tombé? Parce que tant babouka qui mensonge, bien sûr, ça là qui repentance, mais repentance, et ça qui sincérité puis délivrance, et ça là qui respecté na ba norme nango. Alors, tout ce kotanga nombre chapitre 5 verset 6 awa totangi Exode so tangi 22 tina sur comprendre aussi Lévitique 25. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible zotali sabiso nini dans la délivrance. Et ça n'est loko yo o babengaka réparation pe restitution. Yo buka kilokuta bien sûr, mais tant on sali répatance. Bible etali sibiso boye, il faut mutu oyo aiba kita mususu meme moko. Ce qui est l'ingazomisa, il faut abakisa likolo. Bible est telle section en nombre que ceux qui au kyoboa kingunda et que au bomoli monté mozo la répatance. Répatance na yo faut la accompagner comment? Ok, pas un homme de Dieu. Au talissier au confesser makambo ya lokuta oyo lo baki jour boa kingunda. Ce qui moi ya liboso bafuta ki on a France, na Belgique, na États-Unis, ainsi de suite, peu importe pays où yo zali. Ce qui bafuta ki yo $100, il faut yo zoa 150 ou 125 ou 145 $, au l'existe un pourcentage aujourd'hui au PSI au fond on n'est pas ya homme de Dieu. Des hommes de Dieu à ressemble la yo wana ba bengi en restitution. Il faut aux zombi ça. Mais mingi katina biso koloba non. Ils ont des choses anciennes, ils ont déjà passé. Bien aimé, tout ça l'attention. Dans le monde de la spiritualité, à l'ordre, ils ont la structure, ils ont la bien aimé. Il faut qu'on respecte la parole de Dieu. Yo ozawana, obebana na batu, moza chrétien. Ok, na l'église chaque jour. Ozana ba problème via batu. Et on répond oui. Balobaki l'église avant ya ko offrande. Il faut qu'on zongana mutozana un problème bobongisa. Oui, on répare problème wana, ozana kandate. Mais mabe oyo salaki tamso ibaki loko, les loza chrétiens. Est-ce que zongisa yango? Combien de personnes le lot se retrouvent na ba kati ya l'église? Na ba makambo to sala ba 10 ans, 15 ans, 5 ans, 6 ans passés. Est-ce que on répare yango? Est-ce que restitution et salama na kati? Mais na moto oyo abuka ki mensonge, azaloko la mwana ya satana. Tant ozo kosa, ozaloko la mwana ya satana parce que ça péché oyo, il y a identité à satana. Bible lobi, vous allez perdre le diable parce que dès le début, il est le père des mensonges. Et un homme de Dieu imaginez, moi dans nzambe ozota la biso, yo ozobuka mensonge. Yeba ko zali ko représenter carrément les souffert. Et tant okena ko boa kangunda maloba nene banaye koloba na kati ya motema na yo e prononcer na kati ya monoko na yo to banga to bosana te Christ azo biso ezo kota ya mwebe bisaka te kasi o ebimaka nde bomaka bien dans le Seigneur yo boaka kingunda nebi ke loko ba tebele ba ko se poser no ba question non ici na bongwana ngai oui au bongwana mais oui est-ce que makambo osalango osala restitution wana est-ce que osalango il faut que luka un homme de Dieu kutana na ye solola na ye salaire à liboso so ba futa ki $100 $200 zoya mo chali kolo futa ya mo c'est biblique bible talisi biso na Exode chapitre 22 awa bible talisi biso
Et dans le chapitre 22, la Bible dit, si un homme dérobe un buffle ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vendre, il y restituera 5 buffles pour le buffle et 4 agneaux pour l'agneau. C'est-à-dire, mbongo, oyo qui a salaire multiplié en momo ke ba ki sali lo likolo ki ndio kokuta na basali ya nzambe. Awa na Exode 22 balobi kutu multiplication, c'est-à-dire moko est commis 5 et puis moko comme si c'est commis 4. Sosola siko, est-ce que yo ozolanda ba principe ya likomi ya tata nzambe? Parce que nzambe azoyebisa Joshua lobi que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits. Mutu o médite la Bible, mutu o attend la Bible, azali mutu aza un homme spirituel parce que azo laisse ande spiritualité na ye bien-aimé dans le Seigneur. Mutu azo semble na vrai alia kaliloba oyo, azo ajouter quelque chose. Mais yo za chrétien autant la Bible, est-ce que yebi makambo te ba koma awa? Est-ce que au salé la makambo ba koma na Bible bien-aimé dans le Seigneur? Alors ils qui mawape pasi kota la ba chrétien oyo ba sacrifier qui vit na bango parce qui vit na bango ba bondela kiango nzambe mais éternité na bango et qui koleka na place ya pasi bien-aimé le Seigneur. Alors à quoi sert ya ko perdre éternité na yo ogani nyonso na kata mokili ebele bozolanda biso na ngonga oyo za ebele bandima même abuma mama na eto tata na ena maloba na kokosa azwa place ya kolala na kati ya mboka wana azwa mukanda ya kufana oui bokolo ba frère pour ceux qui ezalaki yo ko sala oui quand j'étais païen mais pas maintenant bien-aimé dans le Seigneur parce que à quoi sert ya ko perdre éternité na yo pour gagner oignon sur na kati ya samabele. Moi je dis ce n'est pas encore trop tard parce que tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Seigneur Jésus-Christ, à notre Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Aux chrétiens, aux Olandabiso, oui, c'est bien, bien-aimé dans le Seigneur. Mais meka un peu qu'on revoir, qu'on kanisa makampo, yo kosa na bane le cas. Au sala 20 ans na poto, au sala 25 ans, 30 ans, 40 ainsi de suite. Au sala 10 ans, 5 ans. Au yebitan au bois kengunda, qu'est-ce qui se passait? Au bouka ki lokuta mensonge. Aux alliés représentants immédiatement il y a Satan, il y a diable car il est le père des mensonges. Bible les reconnaître les bongo. Azali mokosi. Alors tant que vous pratiquez ba arme naie, voilà pourquoi ba conséquence il y a ba problème sur ça dans le locas parce que ozo benga nae moi qui des até pour moko ya ba arme nae zakati na yo. Oza moto lokuta ozo vivre na kati ya hypocrisie. Bazo mono ozali chrétien mais en soi na kati na yo oza nani bien-aimé. Oza loup et to meka ko zonga kati na biso meka ko raisonner ba ne le ka kitango bwaka ki ngunda lokutani no bukaki bien-aimé e ba amwana banaki ko rappeler nzambe makambo ba na ko sala et acte wana oyo sala wana yeba que peu importe chrétien oyo zali betali biso la grâce et trompeuse au moment où mutazo sambela la batu oui eza pour intérêt tata nzamba zana besoin batu babika ozang eza ngolu kati na yo apesi yo bien-aimé mais où passera éternité? Où passera ça, bien-aimé dans le Seigneur? C'est le temps, tu vas racheter les temps car les jours sont mauvais, bien-aimé. Et tout le bas qui les lots, toko simba lisou papa Simon Kimbangu na kangi parenthèse wana, mais on a vu sur les années c'est toujours et comme d'habitude toujours mais ça na koloba, soza na papa na yo, ndi baloba père en foi, père Timothée na apôtre Paul et là ce n'est pas un problème zonga kende katinaye yebisaye que papa talelo ko bona yo ka kinde konanga lobela ki rappela ki biso parce que toujours ça ils rappellent faut que zonga na se makula nzambo sali repentance sincère au confesser. Proverbe 28:13 Proverbe bilobi, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Référence wana ezo zonga kaka pona côté ya rabiso bien-aimé dans le Seigneur zonga na makula ya nzambe confesser puis au réparer, au restituer. Et pour ça là vraiment malamu mingi kasi pona ba o bazana besoin lisungi ya basala nzambe ezape malamu. On va prier toi bandeni nzamba ko orienter biso to pesa o pe na mutu ya bien pour ba ko prier pour na yo. Et laissez-moi vous dire que
na assuré na biso que jusqu'à maintenant il y a encore des hommes de Dieu au babumba melibalte nga moko naza témoin ya ba papa oyo tozana ba mokolo amesana vraiment na kopambula yo mais mutu aza mutu. Alors le vrai père spirituel c'est le Seigneur Jésus-Christ. Zala na communion à bien le kola David abengama ki l'homme c'est l'homme au cœur mais batazo mo David impudique kola pambula yo et tolobelaki tobeli sous le lot. Et lorsque nous étions dans les parvis de l'Éternel, on a vu Papa Alemolo, tout le Belaki, tout le monde qui, Papa Nabiso, Jean-Jacques Vernard, tout le Belaki, et on a vu aussi Simon Kimbangu et Neto Prometaki, Togoeba Kolobelaepe, na journée à l'élo. Et les prophètes Simon Kimbangu, tout le monde qui, ils mangent vraiment les Kimbangistes, bon, mais Kakolimbi Sangai, ceux qui n'azolo Bamabe, mais ce que moi je sais, je parle seulement la vérité. Et je dis toujours la vérité, c'est que oh, c'est ça. Et le Simon Kimbangu a commencé le ministère à l'âge de 30 ans. Alors, c'est jeune, il y a Simon Kimbangu a bandi ministère à l'âge de 30 ans. Et Charlie Kanga a balancé l'Arabie, il mange des photos il y a 30 ans. Parce qu'il y a des photos à papa Simon Kimbangu et Tambolaka. Moko, ils allaient à papa, Oyo, à ça, c'est déjà dans l'âge, papa Mokolo. Mais moi, quand tu as une photo à jeune, mais photo où ils ont confirmé Simon Kimbangu pour ce que je vis, ils mangent la jeunesse il y a 30 ans. Abani ministère na le la Jésus-Christ na âge il y a 30 ans. Et photo qui na lombangu te ceux qui toquent na ba recherche tu remona que bateau ba comment ba koyebsa biso Simon Kimbangu né le 12 septembre 1887 à Kamba na la République démocratique du Congo. Et Kimbangu alanda kimoko ya ba formation na ye na 1915 une formation en catéchisme et se fait baptiser en tant que catholique na 1915 wana ba baptisa ki lokola catholico et avec qui baptême ya catholico et aye kobala mama Mwilu to yebi biso nyonso histoire et couple wana botaki bana misa tout et mona liboso ezalaki Charles Kisolokele et mon ami Balé Zalaki Salomon Dialongana et puis mon ami Satou Zalaki Joseph Yangenda et Simon Kimbangu. Mais Simon Kimbangu a exercé ministère on a un âge à 30 ans. Azalaki d'abord trop jeune. Et le 6 avril 1921, son ministère religieux est bandit. Ministère religieux n'a bandi le 6 avril 1921. Bakimbangi se n'a beaucoup contredire bisoté na badato tozo pesa. Le 6 avril 1921 bandi ministère n'a religieux. Alors débuté officiellement par les guérisons d'une fille. Akutana une femme malade et assemblée liée à Bikaki. Après, a commis ça ba miracle belé. Ça qui vraiment ba miracle belé. Il purifia une amande parmi ces pourris. Il a ressuscité aussi une fille appelée Dina morte pendant 3 jours. On est allé moko ya ba miracle na ça qui vraiment ça qui m'a cambré belé. Et belé na 1921 wana. Et balobi na biso abanaki mouvement na ye, mouvement moko ya côté abatu, l'amour du prochain. Et puis Kotali Sabatou, que le Seigneur Jésus-Christ est le sauveur. Abandé côté à Yesu, Simon Kimbangu. Abandé côté à Jésus-Christ de Nazareth. Azoté à Yesu. Azoté à Batou Yesu. Azoté à Batou Yesu. Azoté à Mibeko Moko au Christ Atika qui amour, l'amour du prochain. C'est ça aussi Simon Kimbangu. Abandé côté à Bolingana Biso Nabiso. Et Simon Kimbangu a envoyé spécial pour l'Afrique. Non seulement Afrique pour le monde bien aimé pour la Kososola et prévenant ce temps-là bandaki côté les mais là bateau bazalaki contre kosala mabe na Katsamboka à l'époque coloniale bien aimé le Seigneur et Simon Kimbangu fit un prophète lelo tolobaka oyo d'autres personnes le quoi ba magistrat ba bengaki avatar donc zalaki esprit divin moko yaki ko incarner les corps humains. Bien aimé, azalaki na loko la prophète Samuel, Moïse bazalaki nango nzambe pa chaki kati na ye. Azalaki moko ya basakoli ya minene kati na Congo et lelo soki tozo tanga basakoli ya minene to bakaliboso Simon Kimbangu parce que yende ya memaki évangile, yende ya côté ya Yesu Masi ya liboso. Ko tout la tembete parce que tozo loba o biso toyebi papa. Alors
au péto éviter yo comment na ba commentaire mais biso to koloba kaka vrai. Alors les Simon Kimbangu o nazo lobela wana azana âge il y a 30 ans, azana âge ya papa te o biso to tchaka wana. Il est jeune, bandi ministère na ye na âge il y a 30 ans le 6 avril. Asali makambu ba miracle bandi ko sala belé a créé mouvement kutute. Batu lorsque bazo mona ye azo sala babika monene na nenge et a turaka foule. Batu babandi kouya, bien aimé dans le Seigneur, il devient un prédicateur directement et prêcher l'amour du prochain. Comme il prédicateur bandi côté à batu, côté à batu nini Yesu Masia, Simon Kimbangu côté à l'amour du prochain, côté à mibeko au Christ, article la kibiso. Simon Kimbangu azoté à moi prêcher à l'âge de 30 ans. Wana photo moko ya jeune, Charlie Kangozo projecté les biso aza tok signo tozo mona wana. C'est ça le vrai Simon Kimbangu. Oyo nzamba pesa ki le tomo ya ministère abandi côté ya c'est lui les photos wana bobobo mona la photo c'est Simon Kimbangu le vrai qui a commencé ministère na ye na âge ya 30 ans. Alors kaka na 1921 wana Simon Kimbangu asala ki pas même une année et tellement mouvement wana et beta ki na bamato ya bato si ba autorité ya mboka ba komaki kolukisa Simon Kimbangu et plusieurs sous c'est le baranabiso akimaki après yemoko aki ko se livrer na maboko na bango. Donc c'était donc catastrophique. Alors ba tout sous ba bande ko mona ngo étrange parce que azaki prophète moko liboso a briller makasi bongo na kati Afrique bien aimé bandaki ko sala ba miracle belé bandaki ko se bisa batu mais il était loin de Dieu, un prophète o nzamba tinda et preuve bandaki ko teya Jésus-Christ. Bane kolakisa batu kaka Yesu bien aimé dans le Seigneur et na kati ya 1921 wana yaki ko livrer ye moko na maboko na bango bakangi Simon Kimbangu et ba ko kanga Simon Kimbangu to bakangi Simon Kimbangu na 1921 wana et ba soki nso ça biso bakena na prison ton bakena na prison wana a passé plus de trentaine des années na kati ya prison. Mais question moko na lingi na poser na biso oui à sali ministère n'a pas même une année, c'est-à-dire quelques mois, 6 avril wana ti na fin de l'année il y a 1921 débat qui ko arrêter. Alors photo mo to mona ya tata wana o bachaka balobara na biso soit disant Simon Kimbangu. Je dis soit disant Simon Kimbangu parce que je ne connais même pas. Et oh biso to mona ki yango to zoloba to mona ki Simon Kimbangu oh ya jeune abani ministère na l'âge où Jésus bandaki nango ya 30 ans alaki okangama. Alors balobia pasaki trentaine d'années na en prison. Mais lorsque babane ko lukaba bomaye wana selon source ya recherche ba komana ba Google ainsi de suite balobi que babane ko lukaba bomaye et ton lukaba bomaye ba ko tcha même na kati ya tono ba mona elikolo ya maya bimi azotambola. Et que Baroluka Babomaye Bamonie Yekuna Bimi Azotambola. Alors moi je me demande wapi bazwaki photo wana ya papa wana tout le monde a soki ya 54 soki ya 64 wana. Il y a 64 ans, soki 60 combien des années wana. Bazwaki photo wana wapi parce que il était na kati ya prison. Alors naza vraiment a besoin bon mais kakotal c'est un peu peuple de Dieu parce que ma question peut lorsque nous avons relevela Simon Kimbangu ba question bandaki ko se poser et belé. Alors le vrai Simon Kimbangu oyo exerça ministère nzamba pesaki il était à l'âge de 30 ans. O ba monaki azoteya o ba monaki azosala ba miracle ye wana le Simon Kimbangu à l'âge de 30 ans. Bon ça peut être aussi lui Tozo boyate, tozo ba makambu claira, ça peut être aussi lui. Alors, ce qui est aïe, photo wana ezalaka wak bombe ka ko expliquer biso. Est-ce que bazwa ki yango na kati ya prison? Est-ce que bazwa ki photo wana et pas Simon Kimbangu lorsque abandaki ko bima bimi prison ba moni place moko boazote ba kangi directement photo parce que lorsque mutoza na kati ya prison et que bomoni abimi libanda soit ils ont un esprit satanique, soit ils ont un esprit Nzambe. Alors, ceux qui ont un esprit Nzambe, moi je ne pense pas que l'esprit au Koïko Kangango photo pour Bimaboy. On est à la souveraineté Nzambe là ça va. Mais nous avons besoin d'explication. Mouto a yebi makambo. Tu l'as vu sur mon commentaire et pas de polémique parce que nous avons après opposé pas polémique belé mais biso toza wanate nous on est là pour la vérité que le Simon Kimbangu qu'on a vu c'était un jeune prédicateur ndenge bazo
Talisabiso, il a commencé à l'âge de 30 ans de prêcher. Alors papa wana, il est qui? Est-ce que c'est réellement Simon Kimbangu, mais à part ça qui bané en prison et Abima qui était pris à Koufaki toujours wana. Et Simon Kimbangu, il est mort le 12 octobre 1951. Après avoir kokangaye à l'âge de 30 ans, na 1921 na fin de l'année wana ayoko kufa, il est mort le 12 octobre 1951. La date de naissance c'est le 12 septembre 1887 à Kamba, mais il est mort aussi le 12, c'est-à-dire 12 tomeka otalisa moto meka kolobela nanu mois il y a septembre aux 9e mois. Qu'est-ce qui va se passer dans le mois de septembre? Diable a préparé nini pour la taïsaki biso et puis dans le monde na biso ba chrétien il faut tout ça la nini pour que ba ko épargner surtout basio bazana bazemba bota na septembre 2022 eza a nemoko vraiment il faut qu'on s'embête non makasi. Alors to sengi na bino bo meka ko sosolisa biso le kimbangiste. Alors le ciel nous dira ba biso cet homme fit un grand prophète na Afrique, na République démocratique du Congo. Mais Azana ba regret parce que plusieurs personnes, le kimbangiste, bazo komisaye le kola nzambe. Bazo monaye on dirait yende nzambe, ba benga kisoki nzambe pungutulene, soki nini nzambe ya banoa. Alors, bien aimé dans le Seigneur, yozola ndangai, ozali chrétien kimbangiste, c'est l'idolâtrie. Et puis ce qui est grave, Simon Kimbangu n'a jamais créé église kimbangiste. Là vous êtes d'accord avec moi-même na écrivain beaucoup na ba Google. Simon Kimbangu azalaki na mouvement, c'est normal parce que lorsqu'on fait la miracle, azo attirer foule batu bazo landaye. Mais a créé qui église kimbangiste était mouvement wana tant bakangi à côté prison. Des mouvements wana baé ko surnommé en mokombo ya kimbangiste. Et la seule personne sur cette terre na kati ya mabele ou a tika religion ezalaki christianisme, c'est-à-dire bato bazo mekola koyoka lokwa ba chrétien. Alors ce qui tolobi ba chrétien kimbangiste ça pas de sens. Donc vous voyez sous vous mélanger na Simon Kimbangu, vous voyez sous vous comparer na Simon Kimbangu. Et Simon Kimbangu azagene semote lorsque bato bakomi ko adorer, bato bakomi ko remplacer na place ya Nzambe. Non, bien aimé dans le Seigneur, attention avec l'idolâtrie. Simon Kimbangu fit un grand prophète, fit un prophète au Nzamba Tina qui n'a monté maman ko. Alors qui envoyé pour l'Afrique, pour le bénéfice pour la biso. Bien aimé dans le Seigneur, mais tout comme ça dans niveau Nzamba parce que ils ont comme ça est triste. Simon Kimbangu c'était un adorateur auprès de Dieu ou adoraka Nzamba chaque fois. Bien aimé dans le Seigneur. Église kimbangiste atika ya moté. Et na boité mouvement ou atika mouvement mais dalaki surnommé église kimbangiste était. Non, waneye juste après. Ba komi yango na sima que mouvement on a surnommé église kimbangiste. C'est ça. Alors, to me un peu ko expliquer biso différence ya ba photo wana. Photo wana bazwango Nathan nini. Est-ce que azalaki na prison pour na bato ba éviter bazo poser ba question belé. Est-ce que photo wana zwaki yango na kati ya prison? Est-ce que photo wana bakanga ki etango azo bima ko kende côté mais quand on est dans la prison, parce que nous avons se partager en décor à dater, et bon, mais qui peut expliquer clairement la différence, il y a des photos. Et parce que au biso to a pratiqué ministère à l'âge de 30 ans, il y a le vrai photo tout le monde en Simon Kimbangu. Et bah sali biso signe la régie, Zamba Pambola Bino, et Bilobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes arrivés à la fin de témoignage Oyo et prochainement Tozolo Bella. Chiffre 9, bien aimé dans le Seigneur, ne ratez pas, Zala vraiment disposer, s'abonner sur cette chaîne et Oeba Nini Nzambe Azo Mekanako Tali Saraba sur le terrain, tu parler aussi quelques lieux de tourment à 4 après ton PC. Révélation, il y a chiffre 9 mois de septembre, bref. Et Toeba Kolobela, vraiment. Kola Pambola, je dis un grand merci à Batunio Sobolanda Gibiso, même les chrétiens qui m'aguisent, c'est au Pessimino, Mote Metozaïna, besoin d'éclectisme, Boué, Bananzambe, Bazana Koebate, Bazana Bezoba Sosola. Kimbangu n'est pas un dieu. Kimbangu fit un grand prophète dans Katamboka Oyo. Alors je dis un grand merci et bah numéro on a fait affiché wana. Lieu de tourment tout ko le bat babwa kamunda yoza les concernés na kati en tout cas le kanza menzamba ko kangola toujours parce que le kuta vous allez représenter directement Satan bien aimé. Un grand merci na équipe Mwimbaya
et HP Media ndenge bozo continuer ko soutenir biso et un grand merci na ba maman na biso nyonso boleke belé et bambote na bino kolo apambola bino nzambe apesa bino eloko nyonso bozo na ngo posa et ba nyonso bazola na biso ba papa ba frère ba sœur en tout cas kolo apambola biso nous sommes toujours de cœur avec vous si un problème tozona pona kosungana kolo apambola biso Seigneur merci parce que vous avez na biso lokola alpha pour komisi biso na suka lokola omega na 14e partie na biso oyo si parce que vous avez na biso lokola alpha et puis Saint-Esprit vous na biso longo papa merci pour l'assistance na yo tika été au nyonso a qui message oyo ekotaka tina ye la Bible dit c'est le souffle de tout puissant qui donne l'intelligence et la sagesse azwa bwanya pe maele ya koyeba koluka yo papa assister moko na moko et yolobi moko ta yake pa na ngai azonga lolenga yaki tolingi to mona kembo na pe loboko na yo na kati na biso et ndeto bondel bongo merci Seigneur Jésus-Christ alors ce qui est sazongité toko yeba na ko continuer toujours na ba partie na biso to lobe la 15e partie sur révélation on nzamba ta ici biso na kati ya témoignage et aller sur mois de septembre chiffre 9e mois bien aimé iloko nini ko na 9e mois ozo senga tout par nyango tozo be la semaine prochaine samedi à semaine prochaine bien aimé zala scotché branché et qui cloche na ba notification pour yeba kasoki témoignage ekoti oyo karango mbala moko directement et puis s'abonner sur cette chaîne pour la continuité il y a ba témoignage et puis il y a des missions on va continuer ko révéler ba salina et que Dieu vous bénisse nous sommes arrivés à la fin je dis un grand merci à vous tous de nous avoir suivis et ceux qui sont unité de continuité et nyonso totiki na maboko nae bye bye à la prochaine.